Rétrospective magazine Nabino Solo la plus Yamokola Lelo et Bandi avec un pacte paix idéologie. Merci pour la confiance, paix fidélité. Vous allez tellement. Et bien, à Kolanda Yango, Mbote Nabino Boyba qui sélection Yamokola Lelo et Salami na Fiston Perro. Conformément à son rôle lui attribué par la Constitution de la République démocratique du Congo. Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé report, il y a élection, il y a sénateur, gouverneur, vice-gouverneur, il y a province, il y a Nord Kivu, Ituri, Pema Indombe. À travers communiqué publié dimanche 4 janvier, la Commission électorale nationale indépendante a indiqué que a eu décision Oyo en se basant sur le régime y a état de siège décrété depuis 2021 dans la province Ituri, Nord Kivu, ainsi que non-enrôlement, il y a des électeurs dans le territoire, il y a quoi touché l'insécurité. Commission électorale nationale indépendante a considéré que la population, il y a des territoires, il y a quoi dans la province ya Indombe, Masisi, Peruchu, dans la province ya Nord Kivu, bazalaki identifié pe enrôlé du fait il y a insécurité. Oyo ezali kuna. S'agissant de la province ya Ituri et Sikawapi, l'élection ya députés provinciaux ezalaki organisé le 20 décembre 2023, centrale électorale a précisé que seule l'élection ya sénateur et Kosalama. Signalons que le bureau y a réception et traitement y a candidature pour le scrutin il y a le 31 mars et 7 avril prochain. Ils allaient déjà ouvert et opérationnel depuis le 2 février et l'équipe pour la période il y a 15 jours. Et que yo! 21 prévenus sur 30, parmi lesquels sujet indien, officier Mibale, il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo, qui condamné na cour militaire, il y a Kinshasa Gombe, na peine allant de 5 à 10 ans de servitude pénale principale pour le financement, il y a terrorisme, il y a mouvement rebelle M23 opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo. En outre, cour présidé na lieutenant-colonel magistrat Antoine Mampassi a acquitté 9 prévenus renvoyer Bango des fins pour toute poursuite. L'agissement définitif na cour militaire ya Kinshasa Gombe a prononcé qui confiscation na profit à l'État congolais na somme totale il y a 900 000 $ américains au yezomaki na maboko ya prévenu gardé depuis le 23 janvier 2023 na Banque centrale du Congo ainsi que Babien Misusu. Prononce la confiscation au profit de l'État congolais de la somme totale de 900 000 $ américains saisis entre les mains de prévenus et gardés à la Banque centrale du Congo. 5 colis d'or, 19 ordinateurs, 4 balances d'or, 7 fours, 3 testeurs de teneurs d'or, 4 lampes de fond or et des téléphones saisis aux mains de Rabari, Routufik et Mouchagaloucha qui sont en rapport avec le fait de financement du terrorisme. Et Sengel Koyeba qui est forces armées de la République démocratique du Congo, Oyo Bazwami, bazali accusé na facilitation, il y a transport, il y a mbongo, peut traverser, il y a minerai d'or, entre tenanciers, il y a comptoir d'or, il y a Bukavu, et gouvernement rwandais. Eh que yo! Juste après rencontre, il y a Léopard, il y a République démocratique du Congo, Basili, national, match comptant pour la quart de finale. Il y a 34e édition, il y a Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Population, il y a commune, il y a Nchili, Bazalaki na droit, il y a spectacle Moussoussou, entre Bana quartier 1 et quartier 2. Babenga kayango bomana
kaka ndenge bozali komona boye kuluna ezali kobundama na ndenge ya kosakana te awa na couloir Kimbuta bana ya quartier 1 pe ya quartier 2 soki pe bawelelaka nini na bana basi s'il vous plaît bazali kobamba mabanga milangi banzete machette na mupanzi jamais rata. Durant près de 2 heures du temps, Babo Mani Awa sans solution jusqu'à ce qu'intervention de la police et Yaki Salama. Mon général Blaise Kilimbalimba, commandant de la police, ya ville province ya Kinshasa, mon général, phénomène Oyo est commis presque partout na Kinshasa. Après ba match à Léopard, loko les a dit aussi la Boutou, Kuluna na Kuluna, presque ba quartier Nyonso. Mon général, zoa ba disposition pour la police et sécuriser population. Surtout après le match tozali ko bandela kulu nezali ko salama na ndenge ya kosakana te et bon soki toke final et bon soki Léopard azui coupe oyo ekozala ndenge nini so moi. Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a réuni Saki lundi 5 février et na Kinshasa, Conseil supérieur de la défense pour na kosala tour d'horizon yaba question militaire et opérationnelle na province ya Nord Kivu. Na compte rendu Oyetangamaki na vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, Conseil de sécurité et lancaki message d'apaisement na population ya Goma oyo bazali terrassé bazali kobanga na oetali entrée imminente ya ba rebelle na ville. Le Conseil supérieur de la défense qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. Concernant Bilobela Mwanza, surtout dans les réseaux sociaux, Jean-Pierre Bemba Gombo
abakisaki boye. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Assemblée provinciale ya Kinshasa et procédaki lobby l'équipe plus précisément Mokola lundi 5 février 2024 comme prévu dans l'ouverture de la session extraordinaire il y a début la législature 2024-2028 sous la présidence il y a secrétaire il y a ville ya Kinshasa ordre du jour il y a session extraordinaire Oyo et qui enregistré entre outre installation à bas membres il y a bureau provisoire et élaboration il y a règlement d'ordre intérieur il y a parlement ainsi que validation il y a mandat député représentant circonscription respective na bango répondant qui présent na première rencontre il y a parlementaire notamment Maontone Musilwei et il y a circonscription il y a Selembao Oyo atalisaki boye. Oui, Kinois et Kinoises, oui, Bakolanda Bicho, ils participent par là et Naïtania Mouké. Tozo Pesabino, merci. Merci parce que nous avons des jeunes à Bicho. En particulier, Babaz Nangaï, deux familles Nangaï à Selembao. Oui, Baporté Kinga na Moutéma na Bango, le Kola Mabo à Sagana Bango depuis 48 ans à Selembao. Vrai natif à Selembao. Oyo akoli na Selembao atangi l'école primaire na Selembao secondaire na Selembao abali moi na Selembao azo consommer Selembao zilelo donc la boye sabine ça pose à la poser pose à la calme ba mabe donc il est malé depuis tout ça na autant. A noter que l'Assemblée provinciale ya Kinshasa est composée selon constitution ya République na 48 députés dont 44 bazali élus na suffrage universel direct et 4 autres par voie ya cooptation oyo bazali principalement chef coutumier et sengel boye bali susuke kaka 7 députés provinciaux ya kala nde bazongi sur les 44 élus oyo bazalaka na chambre ya législature Oyo. Soso ya mboka Maontone Musilwei azalaki accompagné na partisans na ye pe alakaki ke na mandature Oyo a marqué empreinte na ye à travers multiples réformes sur gestion ya ville province ya Kinshasa. Yo. Ezali koleka awa il faut kolukela yango kombo tozali awa na wenze ya Selembao ou plus précisément na avenue de la Libération ex 24 novembre na commune ya Selembao awa ndenge kaka bozali komona boye batu bazali koteka likolo ya fulu likolo ya matiti pe poto na ndenge ya kosakana te awa tozali koyeba te soki ezali kaka wenze oyo batekaka biloko ya kolia to pe ezali wenze oyo basombaka matiti to pe bafulu wenze mobimba esika ya bopeto ezalaka te ata place batu bazali kotambola fulu na fulu batu bazali kotambola likolo ya matiti bakisa lisusu nchudi veut dire solo na ndenge ya kosakana te population tokutaki sur place basalaki communication oyo papa totiaka fulu awa eza mpona wenze so tokomboli totiokisika wana totiaka wana pourquoi chaque fulu topesaka 500 francs mpona salifite totiaka wana ezaka des fois bazwaka pusu balongoli bake kobwaka sikoyo ekomi mbongo bazokongola bazotiaka baposhe donc fulu ekomi montagne donc tokobenga ngoma ya Golgotha
bakonzi bazozwa bambongo bazotyala baposhe bazozwa bambongo depuis 10e mois topesaka ba 500 chaque l'État aya kozwa so socio balongolango kaka babwaka o tolembi solo oyo azwaka tifoide antata topesaka mbongo na biso o nini balongola mais bakonzi bakongola mbongo yango toyebi te so nakenda kotyaka mbongo na bandako na bango papa topesa mbongo na biso chaque jour ya salongo au lundi au dimanche balongolaka fulu te tofete na fulu oyo toyebi te selemba mobimba eza sali te fulu na fulu mbongo topesa bango ezokende wapi sikoyo totekela peti boye fulu nio mosuku totekaka awa tobengango mangengenge akomata likolo wana wali bazolongola te toyeba te bakonzi na biso balingi nini kaya kolongola biso fulu oyo tala fulu neza bosembu lebeti bakuso kolinga te etambola na nzoto kuso zotambola mbongo chaque jour topesa mbongo olendi dimanche topesa 500 biso salon siko mbongo okenda awa so solution te makasi koyo yakosenga bato bamani so babengani bato awa chaque jour topesa salongo tofuta atike me baasula place o solution te basole nyonso toomeleza tifoide balukelango solution toboyi na biso baproblème peme tooteka fulu salite sikoyo na ntango président asalaka ye moko anomaka bato mpo basoutenir ye na misala sikoyo bato oyo président atie baofingisa ye ta neti fulu ofilmengo bi ozwango mpenza ya fulu oyo tofutaka mbongo asalongo chaque jour na mbongo atike balongolaka te salongo esila me bakazwa yango mbongo balongolaka fulu te bayaka kozwa mbongo batie na poshe mbongo batie na poshe bukumesa boye evuma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na bie toyebi ete elongi na ye te bayaka azwi mbongo akolia bana ye so biso olobi ayeli so basoda okela polisi apo na biso nyonso apona okanga mutu te poelela boye bango balingi te bango balingi mbongo biso nyokamaka bazwaka mbongo epui baofingisa na président babukumesa boye fo président tande fimbu makala tano presse ya selembao sali te bafulu na selembao sali te apo osi babukumesa ya boye botieli biso wenje nyonso ebeye basali te na sali te toilette publique ya selembao mpe ezalaka te tofutaka mbongo ya bato na lupanga bato wenja selembao mpe ezalaka te totekaka na balabala papa bukumeso ya commune ya selembao papa yoka soni mpo niveau ya salite ezali na wenze oyo ezalaka sous juridiction na yo moyen ya koloba kutu ezali te et pourtant ata salongo ya pamba esalamaka te ata bato ya commune bayebi kolongola bafulu oyo te tomituni et pourtant lisusu mbongo ya tike ya chaque jour erataka te yo mpenza tofundu epa papa ea nini bukumesa boye evuma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na bie Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confié na secrétaire général du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, communément appelé AK-47, mission ya ko identifier formellement coalition moko majoritaire l'Assemblée nationale, étape moko clé pour la formation ya prochain gouvernement. Je commence d'abord par remercier le créateur des cieux de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Chef ya famille politique ya Mfumu ya Mboka, élu massivement dans la circonscription ya Moamba, azalaki na droit ya accueil moko chaleureux na résidence na ye. Augustin Kabouya azali donc dans 30 jours pour identifier la composante de nouvelle majorité sur laquelle Mokondi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'appuyer durant deuxième mandat na ye. Yo.
bazalaki na nganzi ya kosakana te veut dire kanda ya makasi ba présumé kuluna arrêté dernièrement na belément ya la police nationale congolaise awa na Kinshasa lobi eleki lors ya audience na bango organisé dans le ministère intérieur par tribunal ya garnison militaire ya Kinshasa Gombe. Et sengeli boye bake tribunal ya garnison militaire ya Kinshasa Gombe ayambaki mémoire unique ya conseil ya ba présumé oyo babandaki kosenga na tribunal à se déclarer incompétent pour na kosambisa bango car n'ayant pas statut ya ba militaire P batalisi lisusu ke 37 parmi bango bazali ba mineurs. Nous avons dit ici par lapsus que votre tribunal militaire n'est compétent que des militaires au grade inférieur de major. Nous insistons inférieur au grade de major, et que personne ici ne détient une ordonnance. Le moment soit capitaine et au grade inférieur. Voulant se conformer à la loi, tribunal atalisaki ke azali na attente ya rapport ya médecin spécialiste déjà saisi en vue ya koexaminer ba prétendu mineur oyo na yango ba renvoyaki cause pour na vendredi 9 février report oyo et pesi ba prévenu kanda ya makasi. Acte oyo ekoki kokute bango cher po ezali kotinda na tribunal ya garnison militaire ya Kinshasa Gombe a délocalisé teni ya ba audience oyo po na prison militaire ya Ndolo et sika wapi bazali détenu pour na plus de sécurité. Dossier à suivre. Bazalaki tellement ebele ya ba Congolais pona ko manifester kanda na bango lobi eleki liboso ya ambassade des États-Unis d'Amérique na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ba tumbaki ba pneu pe ba bandaki ko belela pona ko dénoncer supposé soutien américain na Rwanda. Ba manifestants bazalaki ko accuser Washington na complicité na Kigali pona ko appuyer ba Rwandais au détriment ya souveraineté congolaise. Il s'est à souligner que malgré tension, manifestation et les gars qui dans les calmes peut atteindre incident mon côté et zalaki déploré. Kejo. L'incident et ça n'est pas une amitié mais yaba kino na tongo ya lelo jeudi 8 février 2024 tozalia wana mikondo na commune ya Kimbanseke à quelques minutes ya aéroport international ya Njili et sika wapi accident de circulation monene et salami awa minibus Sprinter et pesani bisou na camion ben bilan et sali état il y a 18 morts et plusieurs blessés ba témoin et événement ba beti di solo boyo kaneti kaka bozalaki ben euti band ezoya Sprinter pa uti band azoya muta mota bibina bosawa na ndenga mabe ben ko kima kimi akakimi muta moto ndere kutana wana eveneme bandi awati na entra mikono ndenge beni akoki nini speaker bandi kokoka eti kotelema na ende na okata moto ya beni na nini nyonso ekati wana bandi bakufe bele foti oto kopesa princesse maiza grand car pour grand car bimile place oya koleka mbangu te esika ntango azoleka mbangu il faut arrêter vitesse maiza nzela bato nyonso tu baotambola entre te ya biko eza nzela mais ye azoleka na vitesse mais sikola minitio mabota oyo ezolela bango bazwi baye basi mutuka basili banzela bakei mais bato baolela siko récompense te bangozani ezosapela mpasi na motema l'état alandela biso na mambo atala biso na mambo. D'autre part, quelques Kinois interpellé bakonzi ya mboka. Ba peine, ba remorque, nde balobai ke etambolaka na butu, etambola na butu. Pondenge zabo e bato bakufi, papa baza ba responsable. Ozoyoka batiki bana, biso pasi to koma okata pongi kokeluka. Tamu ninga mwasi nenga lali mutu ezate, ngala ucho fongola ye. Mutu ezate, na zeni. Mwana nani gazala nani mais akufi en tout cas batelemela sens unique bato moto ngani bakufi baben lokola baben bazalaka assuré réponse à ba chauffeur à baben na ba remorque ke bango bazalaka na assurance c'est que bato ba DC7 baza inutile en tout cas basunga biso na
makambo oyo nzela oyo bato baosila likambo tobanda koloba yango banda kala na bifigation ya mikondo na boulevard awa il fallait retirer soit bafeu ya signalisation ou bien retirer baroulage bazala wana parce que ebomaka bato plusieurs fois nzela oyo na bifigation ya entrée ya mikondo pe boulevard na biso et puis mituka ya minene ayebaka te esoko ayona bato bakatisaka mituka ebimaka boye bazwa na mbango ya kosakana te sa contrôle mboka eloko elegelaka biso soki bapesi mobeko suivie mobeko wana ezalaka te mpe bato batosaka te est ce que bazotosa te mituka ya minene nde ezocreye na baaccident ezocreye bambouteillage donc bazotosa te toyebi te bazwa mesure mosusu mpona bango parce que bazotosaka te. En tout cas, esali pasi komona ndenge batu bakufi boye batiki bana pe ba famille na bango alors que babandaki kokende à la recherche du pain quotidien. Tika ete milimo ya bandeko epema na kimia. L'Assemblée nationale. Après formation, il y a 26 commissions dans l'Assemblée nationale. L'objectif, il y a examiner le dossier, il y a élu du peuple. Ici, il y a l'élection, il y a décembre 2023. Président, il y a bureau provisoire, il y a chambre basse, il y a parlement. Christophe Mbosso, Azongelagi Bango Lissou Soulobi Eleki. Pour l'évaluation, il y a avancement, il y a travaux, commission par commission. Je suis venu rencontrer les 26 commissions qui ont eu mission de vérifier le pouvoir des honorables députés. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau. Et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Donc en général, tout a été très bien fait. Les lundis, nous pourrons avoir une plénière parce que nous aurons tous les rapports des commissions qui ont travaillé sur les vérifications de pouvoir. Alors nous avons trouvé des solutions. Nous avons mis en place une commission qui va se charger de ces dossiers, ainsi que les collègues de Lualaba, où il y a eu un déficit de membres. Nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé le travail. Ici, il faut rappeler que les 26 commissions ont chargées pour vérifier conformité, il y a un dossier, il y a chaque député, dans la loi électorale, dans la constitution, il y a Mboka, Bazalaki Kakana 5 jours, il y a Moussala, où il faut prendre fin le 9 février 2024. Et que yo! En mission de service, vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui t'a mokolo à vendredi 9 février na Goma, na province ya Nord Kivu, pour s'imprégner na situation où yezali koleka na partie où la République démocratique du Congo, victime y agression rwandaise via mouvement rebelle y a M23. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Et Sengel Boyeba qui affrontement ezali ko se poursuivre entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles ya M23 na territoire ya Masisi. Pendant ce temps, l'armée congolaise azali ko intensifier l'attaque pour na ko déjouer ba plan ya ba M23 oyo ba tantaki ko se diriger vers Sake na 25 km ya ville ya Goma et Sikawapi. Après quelques moments ya panique Kimia ezongaki pe ba déplacer ba bandi ko zonga na ba domicile na bango. M23 tunalomba government itusaidie ibapige. Nous demandons au gouvernement que les FARDC frappent copieusement les M23 et ne pas leur donner l'occasion de se réorganiser. Je ne sais pas où se trouvent mes enfants. Que l'armée en finisse avec les M23 pour nous permettre de rentrer chez nous. Moi, je viens de rentrer ce matin et tout est normal. Bon, ça que pour le moment, la situation est calme. Vous-même, vous constatez que la circulation est normale. Là, nous sommes très contents que même la population aussi vague librement, sans problème. Vous êtes à Sake et vous voyez que quand même la situation est calme. Fortement entre nos combattants militaires
FARDC Wazalendo avec les rebelles du M23 qui sont venus attaquer nos positions de FARDC au niveau de Nenero là-bas. C'est là que nos foyers combattants ont réussi de pousser ces... Arrivé à vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, paix ancien combattant, et pour encourager les troupes paix, couper ça, nouvelle directive pour défendre l'intégrité territoriale qui toque au Wapi. Yo! Ekumbeli ya ba conducteur ya ba taxi moto na ville province ya Kinshasa ezali penza malamu te. Trop c'est trop encore une fois. Wewa asalisi accident tozali awa na commune ya Selembao. Mutuka obozali komona ebaluki boye selon information tozi sur place e bandaki nango koya kitoko na mwa kisele nango kasi wewa akoti sans cynique mbangu ndenga bandaki koya ara komi awa bapesani bizu na chauffeur ya mutuka oyo ebwaki wewa mupandi azalaki na client moko na sima kasi lokola chauffeur abandaki koluka kodevie ye na mwa kisele azalaki nango nde abaluki boye. En tout cas, makambo kumbeli ya ba conducteur ya taxi moto awa na Kinshasa bakonzi il faut kolukela yango solution, il faut kozwa ba disposition mususu. Casque te, mikanda pete. Soki pe otuniye oyekola kokumba moto wapi akoyebisa yo o kaka vie kalala nde alakisa kinga alimbala moko abimi na balabala. Ya nini? Nina wasila kate to komi na suka ya édition ya mokola lelo bo sepelaki na ba image ndenge kalinga miboye bo pesa merci na papa na BBBB bo comprendre que Beni Lola papa na 4B bo semba ke régie finale simba maki na Voldi ngituka chemisa pia wolo kuna et puis montage zalaki Gédéon Luputu bama tabakita baba lukalma bele fils mani na préféré bino. Merci. Thank you.